situation actuelle. Les balles de la dictature, chose que nous pensions appartenir désormais au passé. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Voilà la situation actuelle. Nous voulons d'abord compatir avec ceux qui sont tombés aujourd'hui sous les balles de la dictature, chose que nous pensions appartenir désormais au passé. Mais féliciter également la population, saluer la mobilisation et la détermination d'avoir répondu à cet appel du C64 pour combattre cette initiative de loi référendaire qui plante les décors de la mise en place d'une nouvelle constitution. Il faut que ce combat continue. Et Zanango Ndenge Tolobaki début, mais Toko continue dans Tinasuka, quel que soit le prix à payer, parce que ce pays n'appartient à personne et on ne laissera pas Tshisekedi diriger ce pays comme il veut le diriger par la dictature et quoi imposer troisième mandat au Anakatia Congo. Anto pesi pena longonya ba Congolais Union Sobayaki oyo atelebaki pona yango pe baction mususu pe il faut y avoir parce que résistance il faut continuer et la force gotikala na loi tango tolobaki bato bazo bundisa bazo linga ko renverser ordre constitutionnel na makasi. Je crois que lelo bomoni yango banani bazoya na makasi biso toyaki maboko pamba. On avait montré même nos mains, on était là mains nues, mais ils ont utilisé la force barbare des forces de répression pour attenter à la vie à Congolais, pour présenter ma condoléances et belé. Le moyen décidé si ça va tout c'est l'honorable Adolphe Lobas qui vient de recevoir une balle à la chambre. Le peuple est très déterminé pour écouler là. Le peuple gagne toujours malgré la répression. Après le traitement, la lutte continuera. Si c'est qu'elle ne reviendra pas éternellement. Ma Congolais notre, pour le cadre de la police, la lutte souvent. À 500, il faut cesser, ce sont des bandits. On doit devenir parler. On vous a dit faire tête face à la police. Vous avez parlé à votre entrée. Et là, on vous voit se battre pour ce pays. On se demande, vous êtes ministre ou juste... Je voudrais bien être ministre des genres et familles, parce qu'il y a tellement d'injustice dans notre pays, mais en réalité, je suis combattante de Ensemble pour la République, Katumbiste, comme j'aime qu'on m'appelle. Je suis venu me battre, moi je vis à Lubumbashi. Je suis venu me battre parce que
En tout cas, même pas dans un rêve. Je vais tolérer que M. Tshisekedi puisse avoir un 3e mandat. Ça va très mal. Ça va énormément mal. Et pourtant, moi, j'ai suivi le commandant de la ville. Il a demandé à la police, lorsque vous protégez, en fait, lorsque vous surveillez la marche, si on ne vous attaque pas, n'attaquez pas. Si on vous attaque par le pierre, attaquez par les pierres. Nous, on n'a pas attaqué. Ils ont commencé par nous attaquer. Il y a eu des tirs réels. Il y a beaucoup de blessés. Et qu'est-ce que vous avez comme défense, comme un outil de défense? Pas un 3e mandat. Nous, on n'a pas de défense. Nous, on ne veut pas un 3e mandat. Nous, on n'a rien fait. Lorsqu'ils ont commencé par nous attaquer, on a replié. Nous sommes entrés, mais ils nous ont suivis dans les sièges de l'excider là où nous sommes. Il y a beaucoup de blessés. Moi-même, je suis blessé. Pourquoi? Est-ce que c'est ça vraiment la démocratie? Je ne sais pas s'ils ont été à l'école comme nous, mais nous, on a dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et pour le peuple, et par le peuple, et pour le peuple. Mais ça veut dire quoi ça? Le rôle de la police, c'est de protéger la population, et c'est bien. Mais ce qu'on a vécu là, j'aurais voulu voir ça à l'Est. Franchement, bravo, allez-y à l'Est. On ne va pas tolérer le 3e mandat. Le pays n'a plus besoin de quelqu'un comme Mobutu. Nous allons rester dans l'ordre. Mobutu était mieux. Mobutu était mieux. Il faut tout. Alors, madame, pensez-vous que c'est la dictature? Plus que la dictature. C'est plus que même ça. Là, il est en train je sais pas, il est en train de s'asseoir sur nous. On n'a pas un mot. 3e mandat. Nous allons se sacrifier. Nous allons mettre notre vie. Il y aura des sacrifices, mais il n'y aura pas de mort. Mais voilà. Félix va laisser ses pouvoirs. Tu as trouvé notre constitution t'a donné les mandats que tu as eu 2 mandats. Oui. Pour Fayoum et pour Katumbi. On t'a accordé. Il n'y aura pas un 3e. Voilà, ils sont en train de nous attaquer. Ils ont envoyé la police et les Koulouna qu'ils ont ramassé. Vous attendez. Et ça continue. nalobaki na likambo etali opposition oyo ya pesa ozomona eza dificulté ya bambongo baswaki basala eloko te yo telema biloko tosala yango depuis biso nde bato mesali makambo soki moi tobanda koyebisa senga likambo tela foyi okosi lelo esusa mpe bataka bila opesa bino esuku oza bena baminiki bayebisina foyi lozi mabanga na motu na bando luka afa etobole atanisi okomba etobole alisi merci beaucoup na bana oyo batebesa nazoa bango na okabina formation na malambolelo nazawa merci Malobi nabana namuka omitungisa te ata mupie eza makambo eyaka kasi nga nalobaka eloko nalakisaka bino ka eloko nga nalakisaka eloko moko Jonathan Wata Jonathan Wata oza mutu ayoni ngai nazali kasongolika 100%. Ngai mutu napesaka bino bokonzi bino bozali bana ngai naza tata Jonathan Wata yebi elongi ya kokusa biso kosongolisa panzi te ngai Marina yebi elongi ya kasongolisa panzi leki na ngai aleki na media
ayebisino ni mwana wana mukolo abotamaka mukolo kasongo lunda zalaka na kati ya mboka na biso cha mtendai ye mutu apesa ye kombo mwana abotami ya mingi ya mwasi wapesa ye kombo na ye makunganda yozo anata wana na kati ya likungula bino nakana bino amala mamala bino tango mamala bino azokota este kasongo lunda panzo mwana bina koisa kombo yoza mutu ayoji ngana zaka songolu ebandi ndenge ni yo yaka kopesa mitindu awana chao tabalabala kulumba bina ba changer constitution moni constitution koso sebela ba bomba maleki na mayela gai na gai boloko bana za boloko ola mabere gai sakingana boyaka bote na saka mbongo ino constitution boko siama na boko yekolo na bona bilanga sakinga ina bimama boko pamba na lobi na koteka mabele oyo teko ayela kabisa na bimama boko pamba na zongi na parti ya mbinga lesengo binalelo kotingami nayo sanata na jasko ndenge bo oyanga na boko bakoko na bino koko na bisaka wa na kapelo bakoko na bino bakendaka bakoko na bakendaka na bakoko na bino akendaka na bakoko na bino yombo sokutana yeba kayose moso na yeba ka destination ya moso dana yebi mama na yobu kwa zamu ya moso yeba na kate soki azali ube soki azali teke soki azali ekolo tous les provinces na Congo les alliés à Yomos. Toutes les provinces, quand on y a yébé du Bissima, on y a Kosiama. Ma père y a l'Iboso Sala. Au Kenda Kosianse, aussi pour conduire à Boka Chef qui a yon nommé Ikanyotseye. On l'a dit que c'est. Député au Kenda Kanabango. On a dit ça. Nama indombe ekidani yo sukataka ana kisasa bana kenge ba yebisakiro nuko nzela kenge ngapele yebisaye nuko nzela kenge yo komi santa yo komi na santa oyo komi na ngo mboka ngo oyo zoteka eske bana na yo bakupanda wapi bana wewe kufanya wapi mboka yozo tekeza mboka katana mabele oyo moni mabele mabele oyo oko yaka na mabele oyo te mabele oyo yango yokenda kana table road okenda kana koko akoso okenda kana koko sonata okenda kana koko ya jango bana oyo lukula bateki mboka oyo bazoteka mabele bateki yango te bino bopesa ngai pouvoir bino botanga ka awa unoko oseya otangaka Jean Marie lukula biso tozali koso bino bozala koso na biso biso tozala nsima na bino kamunde tumba oyo bino batambulaka major colonel eloko te nous on est là nous on est toujours là. Mais la maman la police est bango batang peut profiter le siège est récidé. Le siège est récidé. Il monte des gars qu'on a terror. Il est tombé et puis il monte. Il tout Lelo Kinshasa est bougé. Kinshasa moyen que
babotamana baprovince ayebeli mboka te tena baprovince oyo nasana yo akuta likambo na ye bisino ya ngwana ya mibale parrain du peuple ezali mpona peuple mobutu asala ndako wana mpona badepute te mpona président te mpona baministre te basala yango mpona peuple bapesa parrain du peuple. Merci mingi Monyere. Na moment oyo bino bozo traquer ba Congolais. Mutazolo bazate. Bozo landa ba Congolais place baza, bobo marabango pour baza contre régime. Mais bo garda mo bien. Jour biso to ko traquer bino. To boy boya olobo bazo landela kaka tribu moko, bazo boma tribu moko. Mais na moment oyo bino bozo boma, to zondi maboboma, to zondi mabo traquer. Biso to zo bombela bino ba video. Jour to ko banda ko traquer bino. Moto yoka bazo landela kaka tribu moko bazo boma tribu moko. Si beaucoup na balandi na biko nyonso monde bobimba o balanda ka Jules Munyere. Dolo za kacha bongo selembao. Tolobi muntu koningana te. Muntu koningana te. Tolobi merci beaucoup na Félix Antoine Chilombo mu kontombolo mo mai. Wakani ndalegra mu kisha. Bote la charge du progrès. Museru la charge du progrès. Mukato la charge. Jacobera la charge. Nisu ko ali. Soko moni Martin Fayou. Soko moni Kabunda, surtout Kabunda. Kobeka yete. Tanga ye. Yaka na hivi. Na lobi place yo soko mona Kabunda. Kanga ye yaka na hivi. Ziba. Tokotuna yo ulingiri. Nini. Parce que tozo changer constitution. La constitution est mal élaborée. Constitution est pas belligérant. Constitution est MP4. Constitution est pas mbororo. Rédigée par des Rwandais. Article 217 lobby. Topesa eterni ya mabele na banguna. Est-ce que bino ndimi yango? Balianga ndo basepela. Mejo nganda yaki mutu babengani basali matanga bazolela. Jules Munyerere IDPS ba force du progrès bokolela. Na moment juste bokolela et puis karaté bokolela. Mission accomplie. Mission accomplie parce que nous leur avons dit que quand nous venons de Zakoya, Betoye, Soki, de tenir matinée parce que la police a autorisé la complicité dans la Koulouna. Mais mission est accomplie. Le président Agnati Mabele a fait c'est une victoire pour nous. Masai se rebeta batuna este. Bozo tili se wana nzoto na biso. Masai se rebeta na este. Bozo beta biso le Kinshasa. Kozalewa. Ala ndeko na passe na motema. Félix Tshisekedi abomi ba Congolais lelo. Na mokina oki passe na motema. Donc lelo toza tokoba presque ba 16h heure Europa na Kinshasa à 15h. Donc déjà, tous a plus de 100 morts. Tous a plus de 100 morts. Oyo Fachi abomi kaka lelo. Akoi na mutambo ya Kabila. Fachi akoi na mutambo ya Kabila. Ozo kende Fachi. Merci. Awa biso toye pamba te. Toye pona mabele na biso. Mabele tali nini? Mabele na biso ekoma mabe. Confione ba mama ya 80 ans. Na bana oyo biso toboti na boko. Bana bakuzo kufa biso ebele. Mabele na biso ekabula na ba parti ebele. Ona nini? Na kabol mabele nani? Chino kwazo kabula mabele. Kabula mabele. Todini toyoka. Mubeku nini entre mibeku nyonso oya zoto ngula. Na mibeku oya ya mona mabe. Mibeku nyonso era zwaki mokonja tu mibeku. Lelo atriye mibeku. Mibeku nini oya zoto triye. Ya muto ye biso nyonso onyoka. Na motoi na biso tomona. Aza kungulie na biso te aza mwana Congo. Atika Congo libre. Kato zali wapi? Awa tozali na palais du peuple. Babongi to kontate biso to palais du peuple. Babongi yango palais du peuple. Ndenga nini peuple ya kota na ndangu na ye bino bozo pekisa ke kontate. Ali boyo kosala mobulu. Boyo kosala mobulu te. Tala nanu ngati biso. Na koku boyo. Biso boyo kosala na yene disation. Le yene
comprendra bien. La manifestation, ce qui ne voit pas tomate, à Bambio, je sois quand même tomate, wana, Bambaye. Ce qui Bambio, mangousta, je sois même mangousta, wana, Bambaye. Ce qui Bambio, pastèque, soit kaka pastèque, wana, Bambaye. C'est pas, à Bambio, pastèque, je vais dire ça, pour personnaliser ça. Je répète cette loi. Dans ma manifestation publique, ceux qui ne voient pas bien tomate, nous ramassons la tomate, voilà, on va pas. Ça va bambio, les sommets, ramasser la bambio, les sommets, la paille. Ça va bambio, les banga, bamba et les bata. C'est ça. Ça la santé, il y a pour mettre sa massage, pour ma bambio. Mais, le cours de réaction psychologique est proportionnelle, il va bambio tomate, pour ramasser la tomate. Et si on se comprend dans ma c'est du professionnalisme. Parce que